I've often told my students of salesmanship that the best possible way for one to sell himself to others is to first sell the others to themselves. That counsel was sound when I began training salesmen over 30 years ago, and it is still sound. Nazalaki koyebisa souvent ba étudiant na ngai ya makambo etali koteka que moyen ya malamu koleka pona moto amiteka ye moko epai ya bato mosusu ezali koteka liboso bato mosusu yango epai na bango moko. Conseil oyo ezalaki koganga mingi tango nazalaki koforme batu ya koteka koleka ba mbula 30 eleki. Peti lelo ezali koganga kaka. When I was a youngster in school, I discovered that the teachers from whom I learned most were those who expressed the greatest enthusiasm in their teaching. And I have heard an experienced doctor say that the enthusiasm he carries into the sick room with him has more to do with helping to bring about a cure than all the medicine he can prescribe. Tango nazalaki un jeune na école, na découvraki que ba enseignant oyo na yekolaki mingi koleka makambo kouta epai na bango ezalaki ba oyo bazalaki ko exprimer enthousiasme ya makasi koleka na kotangisa na bango. E nayokaki docteur moko expérimenté kolobake enthousiasme oyo amemaka na sali ya ba malade esalaka mingi na koede pona komema guérison par rapport ya bakisi nyonso oyo akoki ko prescrire. And now let me give you another interesting sidelight on the effects of enthusiasm. I have noticed that enthusiasm not only influences others who come under its effect, but it also very distinctly influences and benefits those who follow the habit of expressing it in their thoughts and deeds. Sikoyo, tika na pesa yo éclairage mosusu intéressant sur ba effet ya enthousiasme. Na remarkaki que enthousiasme e influençaka kaka bato misusu te oyo bayaka su ba effet na yango kasi e influençaka lisusu très distinctivement pe e bénéficiaka na bato oyo balandaka habitude ya ko exprimer yango na makanisi pe misala na bango. Enthusiasm is an expression of a positive mental attitude, and it has long been known to doctors that a positive mental attitude stands high on the list of influences which give one sound health. Enthousiasme ezali expression ya attitude mentale moko positive et yebanaki depuis kala epai ya ba docteur que attitude mentale moko positive ezalaka likolo na liste ya ba influence oyo epesaka mutu azala en bonne santé. I have heard it said, for example, that only one thing causes stomach ulcers, and that is worry or a negative mental attitude. And only one thing can cure stomach ulcers, and that is a positive mental attitude. Na yokaki koloba par exemple que ezali na eloko moko kaka oyo ekozaka ulcère ya estomac. Ezali basouci to attitude mentale négative. E kaka eloko moko ekoki ko guérir ulcère ya estomac. Ezali attitude mentale positive. It seems that disease germs cannot live and thrive in the bloodstream of one whose mind is always positive. I have still another very important observation concerning the power of enthusiasm, which I wish to give you. Ezali kotalisa ndeti ba germe ya maladie to microbe ekoki ko vivre pe ko fuluka te na makila ya moto oyo makanisi na ye ezali toujours positive. Nazali toujours na observation moko très importante concernant puissance ya enthousiasme oyo na souhaité na pesa bino. I have observed that prayers expressed with intense enthusiasm bring much quicker and more satisfactory results. Now, you can try this for yourself and be convinced. Na observaki que
prière oyo ezali exprimé na enthousiasme moko intensif ememaka mingi pe na lombango ba resultat moko satisfaisant. Sikoyo okoki komeka yango pona yo moko pe okoma convaincu. I began experimenting with this idea many years ago, and from my experiences I gathered the information which caused me to change my method of prayer entirely. I now use the prayer I recommended to you on previous visits, with the gratifying results that I get quicker and more favorable action from my prayers than I did when I expressed them in a spirit which lacked enthusiasm. Nabandaki ko experimente likanisi oyo na bambula ebele eleki e kouta na experience na ngai na kolektaki ba information oyo esali ke na changer avant tout méthode ya prière na ngai nyonso. Sikoyo nazali kosalela prière oyo na rekomandaki bino na ba visite eleki oyo ezali na resultat ya lifuti oyo nazwaka na lombango pe ba action moko favorable eutaka na ba prière na ngai na salaka koleka tango na exprimaka yango na esprit moko ezanga enthousiasme. I suggest that a very practical way to begin learning to express yourself with enthusiasm will be to follow the habit of reading aloud for 10 minutes daily, putting all the enthusiasm at your command into your reading. You will be surprised in a short while at how much this will help you in speaking with enthusiasm in your ordinary conversations. Nazali ko suggérer que nzela moko pratique ya ko banda ko yekola ko s'exprimer na enthousiasme e kozala moboti ya habitude ya kotanga mingi na mongongo makasi pendant 10 minutes par jour na kotiaka enthousiasme nyonso na etinda ya kotanga na yo. Okozala surpris na tango moke ndenge ekoede yo na kolobaka na enthousiasme na ba conversation na yo ordinaire. I would suggest also that you adopt the habit of practicing enthusiasm in your conversations with your family and your business associates. Incidentally, this habit will make you more popular with those who are close to you. Nalingaki na suggérer to kopesa likanisi lisusu ke adopter habitude ya ko pratikaka enthousiasme na ba conversation na yo na famille na yo pe na ba associé na yo ya ba affaire. E na yango habitude oyo ekokomisa yo plus populaire epai ya batu oyo bazali pembeni na yo. You can enjoy the benefits of enthusiasm if you are interested enough to develop a technique by which to acquire this habit, so you will follow it in a natural, unaffected tone of voice. Okokoka ko sepela na bénéfice ya enthousiasme soki ozali intéressé mingi na ko développer technique oyo. Na yango okozwa habitude oyo e okolanda yango na tonalité moko ya voix naturelle oyo ezali affecté te. If you follow my suggestion that you read for 10 minutes daily as a means of acquiring the habit of enthusiasm, I recommend that you write down a list of 10 subjects, things, or circumstances in which you have the keenest interest, and use this list for your practice purposes. Soki olandi suggestion na ngai oyo ya kotanga na mongongo makasi pendant 10 minutes par jour comme moyen ya kozwa habitude ya enthousiasme, nazali ko recommander yo okoma liste ya 10 sujets biloko to ba circonstance oyo ozali penza na intérêt moko ya monene pona yango pe salela liste oyo pona ba objectif na yo ya ko pratiquer. You will have no difficulty in reading in a tone of enthusiasm in connection with the things that you like best. And finally,
If you have not already picked up some useful ideas as to how the habit of enthusiasm can be developed, or what causes one to be enthusiastic, let me give you an example which may provide you with an interesting cue. Okozala na difficulté mokote na kotanga na tonalité ya enthousiasme en relation na biloko oyo olingi makasi koleka. Et finalement, soki nanu ozwi ba ide moko importante te ndeti ndenge nini habitude ya enthousiasme ekoki kozala développé to nini esalaka ke mutu akoma enthousiastique, tika na pesa yo exemple moko oyo ekoki kopesa yo repère moko intéressant. You perhaps remember when you were courting the person of your choice, or being courted as the case may be, you needed no one to tell you how or why to be enthusiastic. Of course not, because the motive of love or affection took care of this without effort on your part. Okoki peut-être ko se rappeler tangu ozalaki kolanda moto oyo ya choix na yo. To tango bazalaki kolanda yo to lolenge ka yango ekoki kozala. Ozalaki na besoin ya mutu moko te ayebisa yo ndenge nini to pona nini esengeli ozala enthousiastique. Bien sûr te parce que motif ya bolingo to ya kolinga ememaka yango sans effort na ngambu na yo. Just remember that enthusiasm is always easily expressed when one is inspired by a burning desire for something or any motive associated with one's closest interests. Se rappeler juste que enthousiasme ezalaka toujours exprimé facilement soki moto azali inspiré par posa moko oyo epelisaka motema pona eloko moko to motif nyonso oyo ezali lié na ba intérêt na ye ya makasi. Where there is no motive, there is apt to be no enthusiasm. Remember also that the three basic motives which it has been said practically rule the world are 1. The emotion of love, 2. The emotion of sex, 3. The desire for financial gain. A combination of all three of these motives, it has been claimed, can convert a mediocre person into a genius, and I leave the thought with you for consideration. Esika mobile to etinda ezali te, enthousiasme pe ezalaka te. Se rappeler lisusu ke ba mobile to ba etinda misatu oyo elobama ezali base oyo pratiquement e kambaka mokili ezali 1. Émotion ya bolingo, 2. Émotion ya sexe, 3. Désir ya gain financier to ya mbongo. Combinaison ya 3 mobile oyo ezala réclamé kokoka kokomisa moto moko médiocre akoma un génie et na tiki makanisi epai na bino pona considération. And now, until our next visit, I ask that you try the habit of moving with enthusiasm in all of your daily work and see how much better you will feel. E sikoyo, titangu visit na biso ekobanda na kosenga bomeka habitude ya kotambola na enthousiasme na misala na bino nyonso ya mokolo pe bomona combien bokokoma meilleur.